na makambo ba so bazalaka kanda makasi wana vitesse kokende kosomba essence ka kotuma mo c'est que kanda moko mataki ya niveau moko toyebi niveau na mote eza kaka eza satan parce que la colère c'est satanique bon na ki vie civile akoyi kolula te azuka facilité l'église wana yo lukanga lobi na bureau ekomeli ti commandement ko nyonga libumu nabi na soza na nzala azoyebisa mate ya nzambe ekota te lelo ko journée sans bisous journée sans bisous namona bapapa te lelo esala kutu weekend oyo nyonso to moto azwa bisous te na ngai mpe ndenge nakie nango boye si bakokunda papa na makambo mpa luketu te ezalaki ngai te sata moto akotelaki nga donc yo ofungola déjà porte oyo moto aliboma akoti moto akwiti akota satan akota banjelo bakota mais non ouais. Ça va. Allez, on a tout le temps. Pourquoi ça raté une semaine là? Parce que les mystères les quitte. On est dans tout le temps. Ok, tout le temps. Voilà, c'est l'équipe bien qui ah, ça va. Ouais, non bien ça. L'équipe bien. Et l'ingé vraiment comme ça moi papa ni tout ça va. Oh, mais tu rentres en Haïti. Ah, tu n'as tout ni possible pour qu'il ait tout ça en Haïti. Mais habillé comme moto. Habillé tu profites de ça la salle mission pour ce comme yeli. On a mystère. Non, quand on a au banc à terre, à ça déjà. Ah, déjà pour la mêler. Il y a beaucoup de choses collègues là. Collègues là. Mais ça collègues là, mystère. Plus de 40. Plus de 40. Bosco Batika yo. Ah. Moi jeune garçon va bête dans zela. Abatete vas. Aye profiter na voiture à sombate. Abatete na. Ah pour remettre ka boniko mbata. Mbata. On ça va ngai kai. Non tu me la vie. Ah, bino. Mystère. Ah. Il est dans mon bien mais on bon graphe moi. Moi senti. Moi choqué ça là. Choqué ça là. Pour moni, c'est quoi le problème est quoi? Problème est que bis qu'on est vendre ka olingo même standing na wana kin. Voilà. Au moins problème hein, yango wana. Mais est-ce que ça na ninga na bango bango kuna? Ah, bite kuna pour nous ça va. Yango to kona moi. Tu connais na hôtel lipa. Bon, yonga ba santé au bandaka la gars. Bandaka la gars to kona na moti. On a dit pour kanga journée. Kanga journée, vous avez pena poids. Beti moko sentir pena. Nga zola ki bana technique. Ah. Moi ça ba on connaît moi ça c'est un plateau à maki. Ah. Na zu plateau maki na tiamo ta 3 sardines. Et là. Kanga journée. Les vires venet. Kanga journée. On est vie midi soir. Mon temps ton soir était. Azate. Pour ça kangi journée déjà. Oh. Tout ça kangi journée que ça sona. Na tina kuta tout ça. Oui, libumu ya likambo. Ah, libumu. Ko zange lamba. Mais libumu. Mais c'est mon bonhomme bakabi. Nyonga bonki nyonga te zara na honte. Nani dino yo. Alors na raison hein. Ayebaka. Nyonga libumu. Nabi na soza na nzala. Azo yipso mate ya nzambe. Ekota te. Ekota te. Yo mona ba passer bazaka ba umisa ba l'église moi mutu makambo ekota soute tellement libumu déjà et ba ndo sera nzala se ba. Zela lenga na sala église na ngabe na yaka na ba ji ba mikate. Ona mo mama diak. Avana te abino botonda. Ngala nzama diak. Te kota caisse. Kota caisse. Te kota caisse tikanga na tadi. Adi londole. Bato bamona il y a des gens. Mongo bongaka na mbongo te. Nalobi na yo. Aliaza mutakamuna. Mongo azali opesi lelo. Bosa na compte lobby. So lexika 3 jours na ko ibate so keke wapi. Yo monaki. E pa inga na ibaki yo monaki. Yo réfléchir. Yo zalaki. Yo yebaki. Yo on réfléchir. Na réfléchir na zotala. Ah. Mutakamuna. Ah. Halinga whisky. Ah. Mutajak. Ah. Opesa caisse. Ate na ko changer mutu. Tu pesa ngai. Bon on pesa yo bongo totala soki. Ekoleka bien. Pesa na yonga caisse wana. Nga regrette na hotel. On pesa yo maman. Mo fo to sala moka. Ouais, comment na ka kope? C'est faut vocation nzambe. Moni nzambe so atindiki au sala l'église, eza vocation na yo. Mais so sala on cop au suka mabe. Soit faut ba kango kanga na. Toki pa etozonge pai. Anga to le beso en église te. Toki pa etozonge pai. Est-ce que bato nyonso basala ba église za vocation?
nzambe ka benga bon si ils en parmi parce que na makamino c'est exception ya laka ozomona donc bato musunza ba benga bango bazali mais beaucoup sont appelés paix sont élus donc moke kaka oya nzambe le reste tout le monde wana nzala na revanche ba momi na ki vie civile akoye kolula te azuka faciliter l'église wana yo lukanga la bina bureau et comme le commandement ko si lukanga la bureau yamba pe monter na terrain yamba monter le bossa stade pourquoi kana bureau yamba pe na misa batu yamba pe na misa batu délivrer pe batu na misa batu yo non faut kana sokola yo tout ça yango zo bebisa si ma ya batebele il y a des gens bazana vocation bazana volonté au sambe la mer makambo c'est salami na l'église ça fait peur mais tant on trouve pas mambo ça na l'église na betelo na moi solo mokie mambo ça mani na habiter na l'église bato bazokende kosala nini bazokende lukaka kolobaka elongi nzambe ngo oyebi kiza na mwasi moko otobo mbali na Bruxelles non oui et puis na se renseigner ba baza peut église engagée baza pe bato église babisoko tali couple wana okondi mate kelkambo bongo koza na kati ya nini ya foyer na bango baza ba congolais non mais ko na bango na habiter so ekolo nini soki bandundu soki baze wana na habiter non congolais kaka ekipaka te ozala moswahili ozala mais congolais d'abord toza na vocation ya kotila moto poison te courage ya koboma moto te congolais poto on dirait nazoyeba te eloko nezosala kongola poto akomi koimite makambo donc so babomaki moto kuna ye pa abomi mobali na ye baki na bana 5 bonko bomango yango ndenge nini ya moto mystère ya tolo ya oki ononte mameliane aki nonte parce que mama na ngai nazaki na voyage boye babengaki nga déjà babi mameliane yo moto bamama mabala tala congolaise babi soko tali couple wana okozwa idée to konima te ko bonko komela bango oyebi ke balobi baki na ba discussion nano na journée samedi dimanche le to mardi samedi dimanche baki na moi discussion kana couple ndenge discussion ezala na kati ya couple moi si abengi mbila na 14h après ce conseil quand des amis mbila ebo calmer bango kaka mbila kina ya katika bayoki na 18h na habité géant à télémaki satan o ya télémaki à côté moi ça na lati vraiment mystère moi ça qui na station sombi essence a une essence mobile avec na kati ya cuisine omoka so mto a distrait a sope kamba l'essence a pelisi moto akangi pe porte à cuisine tango bandi ko ganga kuna na kufi bana baya ko fungola boui maman mais qu'est-ce que tu as fait maman qu'est-ce que j'ai fait quoi webi ke mobali abimi tango bana ba fungoleli bana ya mikie mobali abimi akimi ke na jardin quand de tozabo na jardin et mobali ke na jardin voisin tango moi bana bandi oganga ma femme a tué mala moko voisin bandi ko sopele moi mai l'état benga pompier ye na police bazui mobali bakena ye babi azuziki na 98%. Attendez le temps où tu as coupé. Et puis, le biquet na Belgique, ma kamoko boma trop na Belgique na Londres. Soit moi ça bomi mobali, soit mobali a bomi moi c'est que ça salama trop. Tozo kende wapi. Le koleza ba to komi wapi parce qu'on a tout ni tozo kende wapi. To kende wapi parce que monde changera, monde évoluera. Papa na biso jamais to yoka ke papa moko bomi maman moko. Ozo mo ok ba papa na biso ba ki violent. Ba tanga tité, ba ki pe pototé. Ozomona mais namona kaneti poto tongo moto yebi ba droit na ye to yeba ko sala ba droit ngote tongo yeba droit na yo moins de dispute moké bozana bana boko sala on ba toujours dialogue na couple c'est très important le pardon libère ko senga pardon zaka na muto sengi ozomona hata ba limbi sote mais yo so sengi parce que la Bible nous dit mais les Congolais, Congolaises, oya bomi, oya mitumbi, oya kangibana, oya saliboye, tout ça. Na bomi bana pona kana mobali. Sikoyo to sola nano parce que so total bien, oui, eloko sera moto violence sera mingi na libala, ezaka mingi, ezaka na jalousie. Jalousie ezaka soit pour bas ba na zoa mingi. Est-ce que baso ba uta biso mystère? Ngana moi si na olobela ba ntuza mobali. Est-ce que la jalousie arrange des choses? Au col de la base, bazaka soko a siliki, à mon hiver, à Bambi, à mon à Salibo, et bandana na ko bamba vert, et bandana ko sima na bilamba, mbala batama je tuna semité na zaka violente, na zaka pas agressivité. Au contre na papa, ngai violence, agressivité, en tout cas zaka pona ngate. Ngaka na mto boboto wa. Ti kanda oyo donc tout son nama kamba basu bazaba to kanda makasi wana. Mystère c'est tout. Kokende ko sombe sens ko tuma moto
c'est que quand on mataki ya niveau moko to yebi niveau na ngote eza Satan parce que la colère c'est satanique bon te je reviens kaka na o tsolo ba moni mama nito photo ça na ba réflexion belé balobaka la jalousie eza un stage pour moto akoma ndoki moni ezaka nzela école moko neti maternelle omati jalousie eza na lignée okomi na ndoki te moza na nzela okoma ndoki prévenez que dispute bandi soki na ba jalousie o moni toyebi nanu te toyebi te pomele ko sali bango voilà tozolo bango toyebi nanu te fo police asala banquête na ye bana ba expliquer dispute bandengi na nini alors jalousie esengi essence moto akufi moni ke okomi na step ya kindoki na dans donc dans un rien du temps yo komi da ndoki po bomi moto bomi déjà sorcière et puis moto ngo bomi papa ya bana bazana bana 5 longola bana 5 papa wana aza sono baparent na ye aza na famille na ye bazozela na kini bayebiki baza ndeko na bango na poto aza na charge oyo ya sokipaka nango yo olongoli bango moto ya ndenge wana sikoyo yo olongoli moto na bomo olongoli moto na vie moto aza na vie na ye elo nyoko yebisa na basi baotala biso bamama omokuti leto pesa bango mbote te tellement likamboli ah non ça lui passe après excuse za banini bolimbisa nga Satan mutakotela ye mais non Satan mopetango azoya kokota kanga porte kaka soki c'est salami bande ko bolimbisa nga ezaki ngai te ezalaka nani chaque fois soki likamesa na congolaise mona zolela congolais pe ko za mutema mawa balimbisa yeko mais mutaba to akufi ezalaki ngai te Satan mutakotela kinga donc yo ofungula déjà porte oyo mutali boma koti mutakwiti akota Satan akota banjelo bakota mais non porte nzambe fo yebo kota nani tala siko imemiye yepe leta kotikete okangi na boloko asa kota ki déjà si bakangi ayebisinga ye mutu déjà aza na basi bakangi déjà mystère lelo ko tuko mbote te moto pesi bango mbote te po eloko eza tellement maman ba ozambote jamais lelo non papa ni surtout lelo journée sans bisous papa on a komona ya Congolais apesi moi c'est na bisous parce que lelo photo la toi na kanda et puis j'invite tous les papas ya potonion surtout toko kutana na marche poto marcher mais contentement oh kufia za ndeko so ya mobali na ya mobali ko lobate po yoza mwasi na te ndako to mwasi nazo kotele kutata ko meka kutu kotela ite non kanga so kabiso mibali ndongo kanga kangai omona tala mobali asali boy mais jamais mobali to boma pe mais to koma jamais ya kozwa essence asa moto bovai na yebo boti na ye mo ba souvenir ko zonga sata mutema mawate allez bomi moto likamango ya ndenge nini openzo kozwa essence ke lucha mutaba to tumba mutaba to moto likamango ya ndenge nini mystère elo no ko so na ba savanga na so na ba elo no ko so na ba si parce que makamwana eya kaminga bato baza agressif ba colérique vous comprenez baso baza kolobi omoni basa ndengwana bangonde bakoma elo ko no ko webisa nanu na basi o baza agressif baso babibera nga na matata pomo to asala makambo boya bango ta matata batana matata sa mimi ko yebisa bango ni tanke mo est-ce que bino mibali bolinga ka baso baza agressif bolinga basi o babundisa ka bino bolinga basi bakanga bino bilamba bolinga ka basi ya modèle bazala ndenge ni adresse toi un peu na baso ba otala biso donc na baso bazotala biso na répondre na no poto ni bino mibali bolinga ka baso ba agressif baso ba nini non na bolingo so bato bakutani caractère bimaka après parce que musoba bana ko moni oyebi ba ko moni jalousie du fait il y a train de vie bozo mener na situation ya vie na bino ayeko koma na jalousie il y a aussi des amis ba camarades misusu ba yaka pe bazo bebisa il y a aussi des églises partout bato basanganaka ezana bato ba conseils zaka muto ko beba pa yazo sangana pa yazo kutana akoki pe ko bonga parfois mais ngana on s'adresser na bino ba mama bino botaka biso n'agis pas sous les effets de colère. Bozalaka te ke kande yali faut linga ko examiner likambo ovandi otali le pour na le contre yo agir na bayipso ka na téléphone to moni bali no boye to boni boye to yoki boye to sali boye yo kaka tanga ko yana nzoto kangi lokola yo non la bagarre et amenaka na rien Satan ya kaka na bitumba
vantsa mbali na yo bosali dialogue bosololi bokoluka solution bokoluka télé d'attente bosololi likamango koleka nango sans que moto akufa mais siko moto akufi no ba mama tozongisa mosema sima bozongisa bomela maya pio si y a un problème na ba couple nyonso komona teke likambo eza na ndako na yo eleki ya ndako ya moninga na yo obi yo yango ya yo eleki makamsuso yo yebite eza ebele na ba couple badu mosusu bakanga motema bavanda nango mosusu bamipesa nango donc nabi bobenga sikoyo te mpo toza en direct bato bazobenga trop pa émission oyo epesi bato na nzoto malili biso na biso bakongolais tozobomana mpona bozoba boye mpona makambo apambapamba donc botinda biso ba sms bobenga te mpo toza na direct donc nazali kolobaki bamama boyeba dialogue nazoinvite bino na dialogue ata likambo yango ya ndenge nini na koyokana na kosolola solution ekozwama tala sikoyo ndeko akufi okoloba nini na famille na ye na bana mpo bakotuna un jour bakopose o question wana papa akufaki obomaki ye pourquoi donc obimi ndoki ya libela okati mwana bato vie donc c'est pas bon bamama bozala na motema ta mabe lingo ya donc yango na couple fo ekolaka na prière so bozosambela botangaka ta bible ata bokendaka nzambe te me baverset biblique ekoapese bino bokozonga na nzela parce que nyonso eza mokili biso nyonso tokokufa likambo moko te oyo nzambe akoki kobongisa eleki nzambe na motuya eza te donc remets-toi dans les prières ntina ndako na yo na mabondeli ndenge olobaki wana basi oka wazaka nga ayebi nga nzeka muta matata nga muta matata ngaza mwana boye tusa ona nga rando nanga okoka te ameka rando nanga mama ngokomi kwa griffe mo griffe nana rando na moto okomisango griffe tala siko rando ekomi ememi moto na liwa tokoloba nino bimi ndoki na communauté mobimba na bamindele même na famille na yo moko pe bato mosusu bakowelela yo me na soni na motema bayi kosali akisa mabe nana kolinga so obala ye mpo obomaki deja kotiaka essence mbala wana mosu kotia mazout mbala wana kotia acide mbala mosu pétrole kasi banzela nango oza mobomi mama nasepeli na bamama ata moke te so mpona koboma biso nasepeli te ata moke lelo ko journée sans bisou journée sans bisou namona bapapa te lelo esala kutu weekend oyo nyonso to moto azwa bisou te na ngai mpe ndenge nakei nango boye ti bakokunda papa wana makambo mpa luketu te donc journée sans sexe journée sans bisou ciseau biso kisanola apo yango bakandaka soki te soki boza na ciseau fo boluka mpe kisanola donc biso batata kisanola weekend oyo nazoba na bino ti bakokunda mwana mobali wana mama bizu te epuis kisanola totala ndenge nini ekolekela mpo bakobomaka biso boye te yo ozoya wana bebe shu bizu nzoka moto azokana zela okomona na koboma yo un jour moko tokoswana mpesa likambo kokana eza par hasard te po akanaki yango babe yango na français prémédité donc okani likambo donc c'est pas bien nasepeli na bino te bamama nasepeli te so nayebi ekutu journée de la fête de mère eleki awa mais tant fête de mère ozoleka na ya tumbi mutu atumbi mutu na fête de mère vraiment na fête na bino moko tumba mutu la fête des mères et qui dimanche fête des mères quand jour na tumbi papa batut eza lokola na Noël to sepela journée Jésus bayoka que Jésus a violé parce que biso bandimi eza par exemple non pesa to za la penza na kokene su na kolinga église kasi yona to pati po kana moto na personne exemple na tel point ko bebisa fête no tela Noël fête munene le 24 tout comme le 23 zebo Jésus a bakangi ete na lingwa la violé bon biso to ke la église obito za na kondima e ko le manenge ni na fête de mère yo bomi mo mbali c'est pas bon falo bomba na bino na bino ba mama oke bo mwana mbali na fête de père jamais to ko bomba mama na sepe na bino te je suis pas content na ko sali ya ko to ko sala ba mbali to na réunion moi mbali ko pesa bisou alongwe moi mbali aluka kota ko zala voilà sikoyo ngana ngana bakisa boye bomoni bien que lelo na mbote zaki te ke obana ezate lelo pona ni parce que toza na souci communauté na biso soki ezana likambo to ka pasi ngai mama Eliane tu ezana mutabengi ngana telefone na ye po ayebisa nki mama Eliane yo muto ba makamwa mabala botala likambo uti koleka na couple moko quelconque na mboka oyo ya Belgique likambo na boki ngo pa na ngana asi boko yoka ngope na bato ebele po Belgique ezana choc
eza sous le choc bato baza na choc akosakana te komona mama nga nazoloba na bana basi agressivité oyo mwasi malonga bon azaka mwasi matata te kozala mwasi nga na matata ngai ekolo na nga bakosakana nga te na babipesa pesa bato conseil yo kaka omoni ekolo na biso basakana na biso te biso to baso basakana na biso te na ba mauvais conseiller azo yebisa yo ke ekolo na bino basakana mito fosa matata azo bebisela yo vie azo bebisela yo libala azo bebisela environnement azo bebisela place ozali ba conseil nyo surtout eza ya koyoka te ba conseil nyo eza ya koyoka te yo mosaka nga na matata nga na matata nga basakana na nga te nga rando so l'occurrence ko kanga na rando nga na za boy ba mama le to ko s'adresser na ba mama libala eza eloko ya esengo boni baza na kati ya l'église baza kolela chaque jour tongo midi poka bazolela mabala nzamba asali grâce soki boza na mwana na bino liboso za na 22 ans ça veut dire que bovena ta ba 25 ans parce que libala muso ezaka ko tout nzamba pa moli okumbizemi muso mona kokumba après 2 3 4 ans 5 ans neka nzambe akolinga mabongisi na ye mais comment yo mwasi ba mbulo nyonso otalibana na bino 5 maman quel motema otalibana mitano 1 2 3 4 5 ba yipsanga bana 5 filles au Taliban 5 maman au kamati essence au tombe muto bato ti au bois quelle essence au chepenza allumette na mutu na okanesa kinel maman oza assassin ba papa soko moni moi sa matata keba soko moni moi sa zala kake ko sona ka muke bozo swana azui kaka fungola pa abambi moni bato balinga ko lancer biloko baza très dangereux moi ça bonga na agressivité te moi c'est phase à la douce yango pe mingi pe hein. Toi, tu as une photo de moi, il y a 18 ans. À beauté de moi, ça 42 ans, mobile. Non. Mobile qui me prend. Mais d'où certes, on est tellement agressif, on a monté à Kanda, on s'est carapon, pamba, les Cambodgiens qui l'ont dit, au bon moment, les Cambodgiens ont dit janvier, au bon moment, on a janvier au Kuna. Moi, des problèmes, oui, on s'en a boya. Bango, on a basso, on a bomba à Makambo. Il y a un bomba à Makambo. Il y a une étude du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie.
mobali no atuni kaka no ba chaussette nanga nazomona ngo wapi atala ngo kuna kata mangala ngo makamune uti nango na musala oye nango tina ndako bakanda na yo ya makamune ya famille ozo bate wapi couple wapi muziki wapi église ozo mélanger nyonso mobali no za inonsa na makambo yo uti nango kuna bakanda na yo kokata mangala kobwaka ba pique makambo ka mikemike donc basona nde bakina ko commettre crime basi ebele banda kuna bango ma tribunal bola na kati ya buto la musi mobali nako simbo simba na nga simba na ebele bele ko simba nga ebele ba simba ko nzoto nzambe simba na nga kutu sanzo bande bandi nan ba simbi nga te mabeliana simba na yo mo la penza ke maboko ya yo mutake no boyi lango simba ta maboko mi bali mama donc tout est permis à celui qui croit voilà nga été bible maman o sali mabe o sekisinga parce que na souci oyo ndeko msamba la kufile na bana on sekate yo na pista ba mambo tete mais na yebite ndeni na koyi na piège pona seka basi mosu bazata la lien balal déjà na buto kaka lamuka tango lamuka kaka boy oyebi ke yo sala yenga boya oyebi ke ndako ekoma tribunal chambre à coucher comme lieu à tribunal ya ko samba kama kamona butu baninga balali mais na butu na lieu sacré na lieu c'est un beau sangi sinzo to bosola la mos na mbali yuzo be na respiration mobali mbala be na mos eza pona bozana esengote papa faut bozana eza na moment ya joie yuko la musaka mobali na 3h du matin obanda ko tune makambo obanda ko semisa sambisa mobali ndako na bine comme tribunal ni soka problème kaka problème yango tika bato bazobotola bozobosa na kena mipanzi kuna ba obaluka ka baza yango sikoko ata ba mbala bakelinga libana na okotela so ba mama te kokotela bango na okota so te loko yo lingo za agressif yo banga comment mobali oyo azalaka na yo zaka na serza likolo ofinga ta mobali ozobe ofinga mobali zoba mobali abala yo apesela yo mbongo ofinga kaye zoba tala niveau mamelien pona kofinga kuna kotili ba mama oswana nyonso obiki apena ana mbela mino mibali te naka mbela mino moko kutumbela na tikeli yo moko sise mission yo pona kofinga na loba sote eza ngo malade ba congolais na biso mibali pe to andengwana non na mona te bana na kola boye na moni ki bato bazo swana bato mibale malobo yo bima kuna ezala gentil tala kuna kitoko ele no sakana nanga ta pebe ta suki ba bongisa ele no sakana nanga yi o sa yo lo bana nini Allah taka bien nyama Allah taka bien o bongate yo bongate o lo bana biso ni nango ele bote no zo tala ngote o sakana nanga to na mona na muté ezala kaka taye kuna mabe asubake po ya kugadu akose ko isi na mwasi ya pembe mwasi ya pembe ya muluba meminga mamuluba mwasi ya pembe masuba ayebolamba te nzoka yo mama traiteur monene préparons pour la providence olamba bato bayebi mina soka bato batondi pour moi minake na mona couple pene bazo swana mobala limite ke wana mwasi ne popo kozo bimisa tazoba mobalo impuissant Congolais n'a mon été un point donc mobala te oh mais le tout ça qui naït apisa ngo merci il va me ta 5 longs merci le loka po bato tondi libosa bar po ayiko kanganga na makango un point ça na regeta kanenge na zoyo un point donc mobala te oh tele pecho donc et pesi neti témoin pas até pour un point il y a un témoin te mutu pena mona veste cravate ma muta un point za mutu eza association moko to sali yango pona bato yo okoye bate costume cravate musu pemba la pembe musu mwindu boga mais à la membre ya un point ça peut venir par la maladie par misala tout ça makasi na mutu ça vient de la tête tu comprends hein mais ko pas ko bonga mais le un point est comme si j'ai moquerie moi sinon moko penza telemi libosa batu un point batu tu vas dire ah cet homme a un point longolo ce qu'on a mis tema batu na mitu ya batu a toujours les kake je suis pas un point muta comprendre te alors okokolanda batu na bandako na bango to moni makambo to sona na mwasi nanga akosaki na ye je suis pas un point on est batu boni bayoki yango déjà donc congolais soko bozo swana ko s'attendre te maloba suka le obima wana eza na mwasi na mbali eza na famille fo makambo ya okosela po yeso ayo ozomona donc oyo ba maman bazo sala c'est vrai c'est condamnable eza bien te mais ba mibali to evita kake boswena mwasi ozaka wana
donc d'habitude bakoko bayi soki boswani beta tour beta tour ya pezaka po mutu bozo so anaza so wana te total ba futi pesa na conseil na ba mibali wana real surtout baza moins âgé que yo so ba osona na moins face à ata plus âgé conseil tala ka âge te kotaka na kimwente bula mususu aleki yo na âge bula mususu ya mwana muke yali na mukili mamoli no mwana muke zosala makambo pe mikolo bazosepela mukolo mususu mona mukolo mena mutu eloko te cela dépend ya intelligence na sagesse ningo mola mukili kotaka te bana mike on est tous na kati ya mondo mwana muke mukolo azate tala mutokola Macron prenons l'exemple président France na mboko tozali Macron tala mwasi na ye mwasi na ye maakulutu ya mboko oyo ya makamsu na France ezo marché te pour ça inceste obali mukolo makambo tambola ndenge nini makambo tambola kaka kuna na France likambo salami na via oloka ki asovaki mwana kasi Congolais sur ba Congolais nyoso na akombi kaka oyo bazana mikanda te mona ya tokebeta turuko na moni ba ona vie juif na moni ba ona olne misuka na balcon soka moni mona mundele bazo sakana na se esekisinga pena mona ono surtout ba malien ça c'est mon enfant donc aponier mona toi monte ouais je vais te secourir donc communauté na makasi ba mali ba telemil pa ibana mikiba sakana ba par mona ça c'est mon enfant bazo pona bango toi bébé prends le biscuit et puis monte à haut. Même 4e étage, même 5e étage. Moi, dialo, je m'en fous. Donc, je suis un Macron, mais pas big sa moto. Ozo mona. Tika ta ba big sa ki ba boma. Ah, manam ko big sa ki ko boma. Ozo mona lelo e komi ozo le ka me fo missionnaire za na likola balcon. Même so ko mona mukonzi. Ozo mona. Bon, Congolais na mama sango na ba semulo atakutu mwana ngwaza na rede chaussée Congolais pena kokoka na talaki na kwitso Congolais za kana semulo Congolais linga tala mwana abik semut kozoma za na 22 ans mais azana sans escalier azokende comprendre te mona ndenge amatia Congolais moko wa na Paris salami kaka mwana kutaza na rede chaussée mais oh ona famille na ele msuba lokili aleki pozo mona ka koka kutu te nga utina nga kayu ozomona donc naka ne mata kuna sona kwei na ba famille ba koti na yo est-ce que mutu wana kana kiteke ba famille donc faut ko bigisa mutu tala mutaye na bateau sans papier geste moko ka halali samedi dimanche à la muki a commis français ba pese ndaku a commencé na pa ba pompier ayambi pe presa pa yambi ba sololi bozomona na cadre wana yo mutu sans papier we mona président nini donc nzambe asalaka pa nzambe impossible ezate tout est possible à celui qui croit na kondima na ya akina kopina ya atali kabino atali kote na kokweya na kubambama atiki kopina ya matiti enchaîné atiki na kondime alobi seulement que nazo seka nzamba salisa na sa nini na matawana tango asisi ko bikisa mwana ndema koleza ko lenga mais sinon tango azako matakuna azaki na probabilité donc pour vous dire que les camions faut ça on a conviction na foi ozomona na kondima en tout cas na moni ozoke neme moi lelo taki mama kamba sengo penza za kite donc on a ba mama siko moni yo pe mamozaka na on ebite so pe tu ba ko tonga o dévier o ke so nini en tout cas to c'est émission lelo pour lelo sengo était tellement tona makambo ebi na rendez-vous mona a dilondole ah ouais il fallait ka lekela ngai bon que ça est mbote vraiment dilondole fallait ka lekela nga tokuta na tokina ngosomo tonga to solola yango na zanga toka bona nao déjà le ko appeler lelo sengo zaki na ngote yaki makambo mawa ndeko so mbala akufi na Belgique ouais bio kwa ndokia on lati pe noir ngapi na lati mo noir net mo noir bo tezaka pili o tala pe bo par hasard o moni papa ni tout mo ba noir feza la parce que o akufi aza mobali ozomona so o akufa ya mwasi wana yebisa bango susu pas de bolingo ti ba kokunda donc je répète votre attention Congolais nyonso sikozali ndoko na miso Congolais mobali akufi mwasi mutatumbia mwasi mutatumbia mini mozaka bongo likamesala mi ya ba français mon abo je suis boye donc je suis boye to boye hypocrisie wana ngalo on a sengi bino pas de bisous ti ba kokunda mona mbali wana il est sacré pe loroté pas de donc sexe ezalate ezalate ba mama bazala bongo po basali biso mabe ba bomi o akufa za muninga so mbali Congolais donc sexe ezalate ti ba kokunda ye garçon ya teti amonika osala ngona ko bombana sala na yo mona ko zobungisa mukanda ozomona ba mal chance mike impui ezali ko jouer na nzambe te la colère de Dieu est là mais elle est là oya ko yoka ngaite
alongo mona miracle ya ngai un puits et kolando partout kozala sala no ko bombana na ko mona yote mais notre Dieu céleste tant un puits kolanda ata benyinga pona maxi kata kango pona bana un puits wana ata abenga la maxi nous so benga pona maxi na otekelete si ba kokunda tonton wana boyokiti muta sala ngote po akoteka te na oteka te ti bakokunda tonto tolingi tozala boye et puis tolexi 40 jours tolexi 40 jours 40 jours eleki topesi bino ordre bosala yango mpe na aux yeux de tous na obengisa bino na bastade local stade de France tous les couples boye bokoti wana nayebi nini leta koyede ngai batie bamatela parce que ramadan so ngo salama bafungolaka ramadan mona bamisilima basangani batie biloko ensemble bato bazolia ensemble de même nous les Congolais tango tokofungola yango bokozala au courant boye wana tokosala yango au vie de tous po tolakisa na monde natie ke tofungoli makambo na biso donc mibali toyokana donc cette fois-ci 8 fois-ci tozala unis na ma politique tozala kokabwana na ma politique tozala kokabwana na ma bale tozala kokabwana na ma famille tozala kokabwana mais na ma liwa tozala quand même unis bomoko oya kufisa un Congolais papa boyoka ngai oya koyoka ngate sala na yo satula komona ngate mais nzambe akomona yo et puis colère na yeza wana akufa ki dimanche non fait dimanche ba ça programme tozo programme ça on peut dire 40 jours est-ce que beaucoup koka na ndenge bozaleli na za sir na bino Congolais soko décider na mona kangoti soko décider ozala salité Congolais pena mi pesa ka mona salité mutali boma Congolais soko bina zali boma mwana suki na mandefu na bilamba ko pasuka na biloko amemi Congolais soko bina ke no banda kayu au moins que à 6 heures on a 20 heures à Kébana on a 3 heures à Pémaraté comme nous sommes bien lia on a tala fufu comme nous sommes bien le pena Yeruzala mon akeli ko ngomba mwamba akeli ko ngomba biloko belé mais na yebi ko ngozwa muta décision mais oyo bosala nga plaisir botika ba mama sans bisous sans sexualité tiba okunda ndeko na biso abona sali Tander. Ok, na ngasi boki ndenge Mr. Sotre bonde to bika ke lelo to zaki na sengote, lelo vraiment to zaki na pasi to lobi boye. Na kati ndako il faut dialogue, faut ba ko dialoguer. Ce qui yo moni ke motema nozo ko supporter te. Po e aba tumusu ba bali mais ala pour ça libala te ba mona rapo na bali. Libala za makambo be soko moni ke motema ko supporter te. Boka bwana. Et puis ko vanda na teke. Na vandi kaka pona bana. Jamais ko kosa biso te. Pona bana te parce que bana pe ba ko bomisa yo. Bana na yo mo ba ko bomiso. Et puis bana ngo babosa na ba parana na bango te toza na poto donc yo moko se sauver mi batela nzamba batela yo ni maman o asali boy ye bango ke o perdre famille même libota na yo baboyi yo et pas famille ngo bali kolo bakutu te même bana no même ki 9 mois na libomu ko yo bomi papa na bango yo na bako bosani ni bokabwani abona tande ndenge lobi abona sali tande lobi donc oh yo ce mystère ça tout la lobi to sale la ngo ba papa pas des bisous lié secrétaire ba papa to sengi bino nini kisanola bino ba maman ozaka na ciseaux et biso ba papa kisanola donc biloko wana so okuta na salon de coiffure donc tozo salela ngo ciseaux kisanola tiba kokunda ko sala ngona moyibi te nzama zomona ciseaux to koma un puits bon to tiki bino wana vive l'été à ne pas manquer. Vous comprenez Bakuturu Kamakuru Kumba Basuki. 30 juin, vous voyez qu'ils ont fêté l'indépendance. Vive l'été avec un grand barbecue, 24 communes. Un barbecue signé Alain Benza, Monique Prod. Barbecue, 24 zones ou 24 communes. Donc, c'est 30 juin. Le 24 communes de Kinshasa. Pourquoi le 24 communes de Kinshasa? Parce que toute la communauté congolaise, on a Zagana Ndjili, on a Zagana Lemba, on a Zagana Bissos tout Sukolo, Tokutana Wana le 30 juin, un barbecue organisé par le réalisateur patron, le meilleur, l'unique et le seul Alain Benza. Bisso Nyonso le 30 juin, Alain Benza Monique Prod a pensé na biso, to fêter ensemble Elongo, indépendance na biso. Oh, na barbecue 24 communes. Boyawana Ezali, le 30 juin, donc de 14h à l'aube. Vous aimez le professionnalisme, au Bimara, je sais,
parce que vous avez moi déçu au côté on a moi désordre moi comme ça moi qu'on se mélanger dans bateau. Rien à ne pas manquer. Ces jours-là, il y aura la classe et la différence. Entrée, ça entrée gratuite. Kota Nengo Lingi, mais na Kati, Kolia Komela, Maboko na poche, Tabego Sala, poulet maillot, mais Keba Tabasiko Taba maillot, moi je ne sais pas le système, il y a les bêtes. Donc, Biloube aux amis, si de Boya et Belé, vraiment, Tokutana, ils ont de 14h à l'aube. Aux amours na commune songolo pakala bisonyo soto se retrouver wana ndule ekozala comédie ekozala kolia ekozala komela pe ekozala masolo pe ekozala. Que l'entrée c'est gratuit. C'est gratuit avec le karaoké qu'il y aura, avec genre il y a ma blonde sur les alawana, mais l'entrée est gratuite. Vous voyez, moi poche na yo, moi champagne, whisky, bière, pekanandenga moi, tu peux acheter ma sur les alawana. Donc yakana yo, au foot à nous loroté. Le 30 juin à 14h. Bah tu es à Londres, bah tu es à Belgique, bah tu es Allemagne, pourquoi pas de boire tout fêter babi. Soki, tu dis que bah table banana bah tu ça la scoyo, banana ya commune bah on les cabana ya commune. Il y aura plusieurs artistes auto bombe libino au Baozalawana. Tu n'as rien payé. Mais ne fût-ce que aux autres consommer na yo, so zananzala aux olia. Mais tu relèves en déngéné ça dépend. Mais tellement les classes et zalawana yeba jere moi aux zala. Voyez na classe, chemise et les marayo, culottes karayo, shorts karayo. Tokutana bisonyo sowana, o pas na besoin tout na lisolo ya yakuza. Yakuza kozala men na chiwara. Bossa attention. Tous zalawana donc biso tout se retrouver parce qu'ils allaient babi barbecue na mezalate barbecue à 24 communes. Le 30 juin, barbecue le 24 communes de 14h à l'aube. Donc c'est-à-dire à partir de 14h et bandi bakotumbaka bakosala boye ti olingi tongo olingi oye na yo herbe olingi oye no herbe car ça dépend de toi. Mais il y aura herbe bien quand même si tu veux voir tous ces programmes très diversifiés pour ya bo omuna o douche ka panga ngena mo ndinga zoloba déjà loba il peut-être na 15h yo comme peut-être à 17h. Donc viens à temps passer des très bons moments. Au monde à diversité et Zalawana, ça sera une très bonne chose. Le 30 juin, à 14h, Nablo Ménil, barbecue, 24 communes. Yozang, Sozang est à l'heure. Les affaires d'indépendance. Boyatobina indépendance, tcha tozuyo. Pongamon rolia lisango. Pas mauvais esprit. Bobim. Yamalonga baya. Barbecue 24 communes. Na mezalati. Lembenza, Batikalo. Umela.